Posa nanga ezayo, doto nanga ezayo, nalingi yo na motema, zala nanga tinasuka, tindelanga banjelu. Mbote moto na Nzambe. Mbote ndeko Yams. Boni papa santé kitoko. Ngolu ezonge pa ya emoko Nzambe santé za ikimia. Voilà. Vous avez belé Bota la Bisso, TV za Radio T. Merci beaucoup pasteur César Massamba église de la fraternité na France. Merci beaucoup na Roblex Muskadon Niembo Matamba. Bota la lelo na elimino moto na Nzambe avec lui to komeka osola pendant 20 minutes makambo eso ele kao. Ndeko Mustafa, prédicateur de la nation. Yangwana. Voilà. Na lingi sola mwa muke makamblize bela koloba menga nazo linga vatu banda kosolola na makambo Nzambe tuza nanu awa condamnation à Kamere yo attaque patriote congolais au monia mundingi kimia ezali kola bantoma Nzambe Nzambe akumbama en tant que prédicateur de la nation condamnation à Kamere ngai vraiment nazo benga ngo ndire makambo ezo le kawana nazo mona la vérité ezalité na kati. Très bien. Bosembo vraiment ezalité moni passe ezali nini mboka ekobonga solo mokete soki justice ezali corrompu tango ezoza na bato moko boye o batangi mibeko me bazo sala la mibeko yango te ndenge o bango batangi po songolo azo peser alobi bo sala ngo boye. Voilà. Vérité vraiment mana makambo wana ezali ngai osala nga pasi na otala ko ki dirikable na été na otala yo ki ba détournement ya deniers publics te. Voilà. Na otala ka bo sembo te na ma ndenge lekiti ba ke condamné 20 ans yo otouvé bo sembo te bisikani ni omoni ke bo sembo ya te comme sobi awa bo sembo ya. Et non même pas il est temps yo pesa ta ba avocat na ye temps ba sambela mutu na bango. Voilà. Maintenant, vous avez état de droit. État de droit, liberté d'expression. Maintenant, vous avez tika te puis motaye na ba argument. Vraiment. Motazué na ba argument na yé. Bon, ngata naza kutu juge te mais na monika bosimbo ezena ngote. Bosimbo ezena. Nzambe alimbisa bango. Voilà. Très bien. Nzambe alimbisa bango. Toucher sous moi point mo sur les appels sous sensibles. INC, UDPS, Bazali, Basali coalition mo babengi yango cash. Ah, le quoi, autorité morale, il y a INC, à l'issue à ce qu'on a prison, à une activité, moi, au salaté sur le terrain, ni dans l'État. Suite aux années, ni, yo le roi, mon prédicateur de la nation, on peut savoir révélation mini pour Namboka. Suite aux années, ni pour la INC, na libalo basala na IDPS. Pendant que l'autorité morale, IDPS, a Zali, a Zotambo, la président de la République, mais il y a INC, a Zali, au 20 ans en prison. Mais bon, tant que nous avons bosembo ezalité, mariage ou na coalition. Papa Yams, atana kati ya libala, ce qui moi problème ezali. Tokenda na tribunal de paix. Yo akombo nango tribunal de paix, ba nango affaire civile. Bakangela ngo mutute. UDPS neza na pouvoir. Voilà. Ce qui ata omoni ata eloko zo salanga pasi. Coalition ezali accord il y a été son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ndikabo tozobenga nani papa na ngai Kamere. Coalition ezali bango mibale avant bato na bango baya ba se mettre d'accord. Bon bende ba se mettre kinam d'accord en avance. Mais comment fait-il président de la République na bolingo na yo po wana ezali bolingo to ko sangani seke bolingana ki Bibili ezolo babato mibale so bayokani te ba kotambola kanzela moko solo mokete. C'est que bayokana ki. Et ce qui de quoi agafé, si c'est vrai agafé, et bandele likambo tisuka likambo président zolo baté le côté. Président le baga a fouiné passé té. Président le on les a passé té. Président lobby justice est à la indépendante. A boy ba intoxiquer justice, a boy ba influencer justice. Abi justice ça musana ngo ya ne lo baté na makambo wana. Nzambe alimbisa on dirait moi eloko moko ezozala entre mokonzi ya IDPS na mokonzi ya INC za auto mona na écran te. Voilà. Ngala yabisaka bato vérité basala ngo tango média ezaka te. Nde sengile ba yabisaka peuple congolais. Et
Et l'autre, on a remarqué, bah analyse dans ça là, Congolais comme terroriste makasi, le réseau bangisanga ngwana. Et surtout peuple azo se retrouvé. Peuple azo se retrouvé de coalition en webisanga peuple, na batongo a INC, na batongo a IDPS, bah c'est pel nanine. Peuple nanga bandi ko se platé déjà au bandi ko kanga. Et puis 20 ans de prison, na 10 ans pour ça la na poste à l'état. Est-ce que c'est vraiment malamu? Moni a fait condamner il faut autant la responsabilité au Azenango. Nga en tant que prédicateur de la nation, il aurait fallu confisquer à tabilo ko valeur en bon si c'est vrai de tourner qui bah donc si bon on a caissé à l'état bah pesier moi attaque tant que ya enfin na bolo ka ba libérer mutu 20 ans de prison sans sens. Après ko kanga bilo on est nyonso bo tele ba mbongo so on a banque ba jo sous 20 ans de prison. Au ma 20 ans au ma prison pauvre. Ils en a sens à tamokete. Est-ce que avant caméra ba aza ki boko njwana azana no pangote. Kasi mena zoloba ki motema mabe toyebi caméra asali na ba poste minene ya mboka oyo ko permettre ya somba lupangu te mapangu. Très bien. Naza mota INCT ngaza prédicateur de la nation. Moi je dis là où je vois flou, je dois éclaircir. Moi humanisme ezala. Très bien. On dirait bato fondé baza ba inhumain. Donc quand tu es devant un intérêt on s'appelle qu'on trahir moninga. Très bien. Ils a passé. Te ba trahir yé. Ndio ne ozomona. Ndio nazomona. Il peut se trahir ndeko kamere. Oui. Tous on a conception. Tous réfléchir dans conception. IDPS INT ba signer ba deal na bango na Kenya. Ba bi yo soutenir nga 5 ans oyo nga na soutenir yo 5 ans. We goya ndenge to yo ka ba accord na bango ba sala. Mais 5 ans ko quitter ndeko kamera yo ya za na prison. Siko nani awozala na mandani we pour ba accord lo bagi yo za mandana nga sa mandao. Ils a confiance en Mbebo. Ngata mutema na kobalukela. Na kobalukela yo. Voilà. Confiance en Mbebo papa na ngai. IDPS est censé protéger Kamere. Très bien. Et surtout la constitution babi moto ba prêtre na e aza déjà na problème juridique et que a maboko na ya kota kango na kesi ya l'état. Moto ana aza déclassé ko postuler na place ya présidence. Voilà. Au monité que ba trahir directement. Cachet judiciaire et baby. Cachet judiciaire et baby. Au moins que ba modifier, n'a pas qu'on modifie. Ndeko monité ou alors benga kombo accord. Bot ba sakana nango. Eza accord. Ceux qui n'est pas musulman. Accord. Ceux qui criana, c'est dit trahison et koti. Très bakata kay mutu. Très bien. Mboko bazo sakana na accord. Et bon diriger mboko ndi bo mono bo diriger le kwa moke. Mboka nga benga ngo c'est une institution divine. Au soko BBC ata après la mort au gozwa yango. Très bien. Ozala coincé. Papa, mboka rien et là on a malonga et salamité déjà bozu dirka bobotie na boloko. Bobosani le passé. N'habite tant pendant de la République azolo bake le passé à Bosani donc ce qui était ma accord ezaki le passé à Bosani na accord. Non, nous devons respecter ba accord. Mokili eza pamba ndeko na ngai. Caméra a une responsabilité oh ezo senga yé vraiment azala atteindre moi liberté et sa famille. Toi bozo condamner moto a bongo. Tala pe famille politique na is. Boza posala ba tombokisa bato ba moto ezika ndenge uti ko zika. Na tali ba image mongo bato ndenge ba ziki et ça n'ira pas si makasi. Bozo condamner ka on dirige pas par défi de Koyams. Tellement on a pouvoir dans un minduki fanda. Non. Makambwani eze malamu mingi solo mokete. Voilà. Donc ngala zo monango vraiment INC ce qui est le bien le bas d'ailleurs INC azo pesé dans l'Assemblée nationale azo pesé ba tsotel ba député à peuple IDPS na INC baza nombreux qui IDPS est-ce que ton bossa la makamba pour beaucoup itani na mutu et surtout mboka o to bundelande ba parti politique. Très bien. Moto bozo luka guerre bozo luka bitumba entre IDPS na INC. C'est ça. Justice avait ça les locaux batala kananu toujours condamné moto moni hein mokonzi na bakiselo ko moko omoni mokonzi ba condamna ka été lokola moto assez yebisa ndenge ambongo azai wana représentant à l'église catholique a sali infraction to a violé hein oza sir ba condamné ye nde ba condamné croyant catholique. Non. Pourquoi je dis ça? Non, je parle de la justice. Ba magistrat, na ba procureur le mamnazo ba yebiango.
et ça la justice. C'est-à-dire avant qu'on condamner mon il faut la ligne ça derrière y. Et ça n'a comme si tu étais condamné il faut checker à ta résidence surveillée. De peur qu'ils sont condamnés à Mbongo et qu'on tombe que c'est l'église catholique et qu'on crée la mort. Et pour éviter qu'on crée la mort. Donc nous devons lancer la justice si moko boye attendre la hypocrisie pour nous sécuriser bateau wana. N'engemo banga basa les pas caméra. Mais on va détournement. Peu importe si détournement c'est infraction. Qu'est-ce qui prouve? Bazo le bar ba preuve ezeni. Eza mbongo à l'état même mbongo à l'état ngo ebimi ndeko ayina ba preuve. Ndeko ayina ba preuve. Ka preuve ezali me ba ndeko bazo le ba preuve wana o ya kinango ezali o basenga vite. La preuve fois na ba preuve ba biya avec pièce par pièce, pièce contre pièce, aya na ba preuve. Naza défendeur ya caméra té. Nazo tala makambo attaqué prédicateur de la nation. Très bien. Vérité à tama côté za na makambo ya caméra. OK. Vérité zati à tamoko. Parlons makambo susu peso tungisa mwa moke les susu. Ezo kota pe moi kita. Merci beaucoup Bosé Belé Bota la biso. Soki lelo yo caméra kangami boba ya katanga pe on dirait ko sona na boka ya Moïse Katumbi. Bobo sanate non qui vous sait qui vous pose que pas caméra na prison. De l'enjeu à l'élection présidentielle à 2023. Ne siga pour message sikanga zo calculer ya mwana 2023 il de pèse à postuler le soko candidat. Côté kuna nord qui vous cite qui vous na voter. To réfléchir makamwana nyonso. Kinshasa bobo santé za ya Fayulu pas à la gao. Eza ya biso nyonso. Il de pèse Fayulu Muzitu bango nyonso bana kisasa. Bobo c'est le rwanda bemba na kisasa mbanda eza ya bemba to bosa ne loko wana te il faut que sangana ensemble pour surtout sangana ensemble to sa force moko surtout que ya ko kabona force ko ndambo ine ya ko ya te. Voilà, parlons de Mukuna le roi pasteur apôtre yo prédicateur de la nation. Mukuna apôtre Denis les salegi na teva wa lobi ba apposer a lobi makamoy sali ba pasteur Sony pour dire que ba pasteur ba arriva même ya ko bundana ba beta na makofi ya vimbisa moninga misu pour na $400,000 kabila kaba ba pasteur ba bomi mboko y compris na Mukuna alia mbongo ya kabila so milongo mapangu Mukuna bangonde ba tata ba mo live na papa kabila nde bazalaka ba parent libala na ye yo qui makambo wana ndi ba okena makambo wana d'abord réaction par rapport à makambo pasteur Denis Les alobi ko bana Mukuna te bana ya pasteur Denis Les na nzambe azolo kumu eloko ngana zo remercier nzambe eza basakane na kombo nzambe tamula yi. Voilà. Donc nzambe nde suko abandi ko dénigrer ko la ki sa peuple congolais ke bazayi ya nzambe te. Très bien. Et puis ça quelqu'un qui se respecte ko le kana écran Paul Babuzo ba wana. C'est de n'importe quoi. Aza défendeur ya nani? Ya Motei. Oleki na TV pour que to lia mbongo ya kabila et puis to betelo maboko. A éclaircir opinion sur base de quoi? Te yande batonjela nzambe. Eloko Motei oye ko loba bi ke eloko ko sa moninga sonyo ko loba ngo pourquoi? Très bien. Eloko ko créer peut-être bo ke seigneur ko dia la na TV sur pourquoi? C'est la nga benga ngo immoralité. Mais je nazo continuer ko remercier Nzambe eza mai o Nzambe azo sala kat na bango sa bango moko bayeba pour atteindre sa peuple congolais ki baye ba bangonde ba boma ki mboka oyo. Voilà. Baza ba prédicateur té. Baza ba té ya Nzambe té, il était juste là pour chercher de l'argent. Un point barre. Bane ko lukane misolo. Bane ko lukane misolo. Mukuna a violé 20 ans de prison, le ministère public va proposer 20 ans de prison à violer Mamiti Bola, menace de mort. Nous sommes à PC 20 ans. Yo le roi pasteur, yo le roi prédicateur, évêque au monde. Nous sommes à la clair. Et là, on dit parole de Dieu. Ou tu bien la parole divine. Voilà. Nous avons vu dans le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nzamba bibi sonde to kita ki maloba o yanga nzambe. Nzambe nda kitisi maloba na ina mokili. Pe nzambe nda akubatela yango. Esa ata nzamba azu ya ye. Ate kat na yo. Nzamba za censé akubatela yo. Ka ye wana nzambe asiedo na maboko ya diable. Très bien. Oza suivre mes nzambe. Juste pour faire comprendre les Congolais. Bango nyonso moto na nzambe azakite baza ba pasteur na sex tap
na vidéo ya Motakala. Merci beaucoup, je respecte beaucoup cet homme. Marcelo Tunasi Moto Nzambe, Moïse Mbi Moto Nzambe, Daniel nani pasteur nani comment dire Daniel Masao, Roland Dalo Moto Nzambe, Atoms Moto Nzambe, paix à son âme, lisse disparu. Papa Alain Moloto Bato Nzambe bazali papa. Tant ba Moto Nzambe, c'est-à-dire Bato Nzambe asala, c'est ce que moi je comprends. Nous tous tous Bato Nzambe. Bato Nzambe asala, basambela Nzambe na ndenga solo. Ah. Otangi na Moïse Mbi. Ah, Bato Nzambe. Koka moi, ils ont vraiment koka moi, na robi solo moko. Parmi bikel moni Jésus azolo bana na évangile né alobi soyez mes imitateurs. Voilà. Tant que Jésus bito ba imitateur nous devons suivre ba trace. Il y a Jésus. Mais ce qu'on t'a dit lelo, ozobenga bato na Nzambe, ata moko ta na trace ya Jésus. Il prêche bazote ya Jésus, mais bon Jésus est pas na bango ezali, ça ne se voit pas. Bazali baté ya Jésus, bon Nzambe zakati na ba. Moto azote ya Jésus et après lobby au moni sextape na. Baza batu. Moto bazote ya Jésus, bazose kusa ba mort. Papa. Ils ont na bango bato solo, moto ase kusa la bibembe. Yo moni moto solo. Ko se que c'est bimbe mabe. Moto lokuta. Moto ko se que c'est bembe nani. Voilà. C'est du mensonge, c'est pirement. Tant on makambo andeko papa mukuna, nazo comprendre directement que Nzambe ka anda zo la sabatuke, bon Nzambe eza te. Mais en réalité, Azay Moto charnellement il a des sentiments. Très bien. Charnellement il a des sentiments son cas violé. Charnellement il a des sentiments son cas violé. Donc ba ko ça la ndenge ba sali yango bongo te. Très bien. Là, en tant que prédicateur de la nation, Moukouna Soke a censé qui a violé qui. Asimba histoire il y a Jonas. Jonas, il était coupable d'une infraction divine au ya Salaki. Et après, Azongela qui Nzambe à Limbisaki. Ce cas innocent, Asimba histoire il y a Joseph. Il était innocent, mais il s'est retrouvé dans la pénitentiaire. Et après, Nzambe a Tembolaki. Des prisons, na royauté. Un point barre à Moto à Sambilagat. Donc, ce qu'a bêta qui biloko, Nzambazokum, ce qu'a bêta qui Nzambazokum. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez Bota Labisso, Fabien Pouy. Merci beaucoup pour la réalisation. Nabi Boy. Oui, confession religieuse, Sangani, y compris Islam Nakati. Y compris Islam Nakati. Imbangista lobby, ba voice ba imbangista père spirituel imbangista, je respecte beaucoup batini ba message pour dire que nde wana wutina imbangista. Mais prévenez imbangista pe boza précision, imbangista pas misa candidaté. Achaki candidat na yete na seni et puis candidat on a gagné o yazo na gagné azana présidence à seni azape ya imbangista té. Et la précision imbangista pe si yangwana. Par conséquent, ni na tuna mutu na boy. Oui, confession religieuse va sangani. Babimisa président Seni. Catholique na protestant va contester en babi il y a eu des basma ya tricherie na kati. Ceux de l'ongoli des confessions wana totikali na confession 6 oyo na kata 6 wana islam ezaki na kati. Ba sali tricherie. To benga ngo bongo ba misi rosa malonda président Seni. Moto azara na Corneille Nanga après 10 minutes moni Nanga après 5 minutes moni Corneille Nanga. Yo le roi patriote congolais, le roi pasteur, le roi prédicateur de la nation. Et le roi non mon en ndengeni. Eza pasi hein. Moni tango Seni baluka abatia na en tête ya Seni, bazoluka ko sala effort yo luka kotia moto na Nzambe. Ndenge to monaki na 2006. Ndenge to moni susu na 2011. Donc, déjà que Batoyo, baza quand même ba véridique parce que ba portara maloba Nzambe. Voilà, très bien, réflexion mon kitoko makasi. Ça dit le kola bato baza ba véridique, bazo porter maloba Nzambe, de ce que peuple congolais a apprécié confiance. Personne bateye a olobate ka vérité. C'est ça. Ce qu'on yebi sanga bato yo ndebo basangani ba confession religieuse wana nyonso y compris na islam nakati. Très bien. Babi misa représenta oyo
à cause d'un président Seni. C'est ça. À la religieux. C'est-à-dire, un religieux, c'est quelqu'un Oyo Aza pour na kota la passe ya bateau. C'est quelqu'un qui soutenir ba faible. C'est-à-dire, aole qui sa élection, aobanga nzambe, aobanga mutute, aobanga munduki ya mutute, aobanga corruption te. Parce qu'il y a aotala bon nzambe. Très bien. Ce qui binomoko déjà soupçon être chéri bimi. Et ça risque à passer les amis basali. Donc c'est que tous les lois malongate hein. Tous de la bouzoba. Merci beaucoup. Un point. Tous de la bouzoba. Tous de la bouzoba. Bouzoba to kozela bouzoba. Ah oui monsieur il. Tous de la moto au cas manipuler. Un point bas. Merci beaucoup. Pas si na soni. Tout cela 2 minutes makambo nzambe. Posa moto na nzambe. Moto no bande ko bana pour sa précision côté spiritualité. Ndoto basonge eza nini elinga ko bana biso nini est-ce que basonge nyonso ezalaka basonge ya ko négliger to eza basonge ya kapeka po ya nzamba lobi ndoto anemo eza nini papa yams makambo lobi photo c'est plus de 5 émissions. Ah bon pour bien décortiquer. Merci beaucoup. La ministère des songes. Merci beaucoup. Je promets à nos téléspectateurs prochaine émission on rejoint les sous photo bête masola mais les lotos fondra parenthèse. Mais juste ce que je peux faire comprendre aux créatures de Dieu parce qu'on a bien ba nzambete ba créature ya nzambe. Dieu n'a jamais engendré nzamba botate. Je veux juste koyebisa bango l'autre ba benga ndoto. Ndoto eza 3 makambo. Ndoto eza message. Très bien. Ndoto eza interdiction. Ndoto eza recommandation. Quand la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'inkoba était Nzambe akolobela kabiso na pongi. Tango moto zo mota ndoto. Ata ndoto moko te esengeli o négliger. Très bien. Ndoto ezana heure nini moto aloti yango. Ezana ba heure o ndoto ezaka considérable. Ezana ba position ekolala o ndoto il faut moto a considérer. Et non kolalika oloti o considérer. Non. Il faut moto même abikela mu ya Nzambe. Malembe moto a comprendre ndoto. Peut-être Nzambe azo lobela, peut-être Nzambe azo kebiso, peut-être Nzambe azo ebiso bunda. Mais vu que on a ignorant otiki et après le bozu likama. Voilà. Et non recépela n'a expliqué tant rêve et puis n'a pas sa interdiction yango. Et je voulais nalinga pe na profiter pour expliquer bato nazo ko ça livre moko intitulé na l'interprétation de rêve. Naza nango déjà nazo koma et zo koma vraiment na linga la soki esili et singa bana bato ba somba yango ba comprendre. Moto ko lota fourmi na état no loto li fourmi eza message. Ko lota pomme eza message. O to za likola mai. O to zo pumbwe. Est-ce que komi ndoki? Donc nous sommes informations expliquer mais pour nous causer moi mon coucher ndoto ezali message ndoto ezali interdiction et puis ndoto ezali mayo yo nzambe azaye ko ebisa biso tokebisa to sala to mibotisa ndoto ezali très important au bikila mo nzambe ko négliger ndoto ezali message ndoto ezali interdiction ndoto ezali recommandation. Merci beaucoup to reçoit la makambo yona moto nzambe prédicateur de la nation na émission ekoya parce qu'il y a le to fungola 3 phrases paragraphe to fungola yango to pesa ngo sens bande ko bazwa vraiment éclairci bolinga ko négliger bandoto to lotaki ba soda bazo landa yo après place mo boyo comme kutani na kanyama après place mo boyo ba mona yo yo mo zo sentir on olingo bimana mwasi nyakanyama ya yo kanga yo esali ko bimisu na mwasa ngote kana bandi ko sambisa yo akangi yo te yo monika ndota le game la na négliger yango mais ils ont message ni nzamba olinga loba. Merci beaucoup. On a bien tout côté Nicole Mizali Koya pour prédicateur numéro à téléphone et puis mot de la fin. Mon numéro c'est plus 243 91 076 97 29. Plus 243 91 076 97 29. Voilà. Message nanga epa ya bana nzambe to bikela mu nzambe na linga amin ko pesa message na sommet parce qu'il y a un adage balobango na armée, il y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chiffres.
nanga koyebisa bato mbisa banda kopola na mutu mbisa banda kopola na mutu c'est que ceux qui sommet baby bozela te lipa ya malamu na petit peuple nanga koyebisa ba dirigeant ya mboka oyo bobanga nzambe car après la mort il y a un jugement qui nous attend. Ne dirigez pas le Congo par défi. Il y a un gouvernement où ils sont responsables, c'est un gouvernement qui soutient les faibles. Qui sont les faibles? Les abisso, bah peuple congolais. Si vous dirigez bisso pour gonfler vos comptes dans les banques ou pour vos intérêts personnels, Bobo Sanati avait des gens qui travaillent avec Mobutu. Aujourd'hui ils sont par terre. Je vais même citer leur nom. Bah par terre. Donc ils ont signé ko la kisa na mboka eza na bato nzamba ayokelaka tango douana ya zole yango ta azolela ozasi héritage ozo yiba okolia ngo ampe okolia ngo ampete. Craignez votre Seigneur mokili ezai pamba to kotikaka yango un jour. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup ande ko bozaki belé botali émission oyo na pesi mote na en tout cas, vous êtes belé, vous avez l'émission na pesi mbote. Merci beaucoup parce que bien makwa tata l'émission na grâce au bandaki yango soki si yango bandi bazaki belé ba tata l'émission. Ma bureau balisa, au tata l'émission de bandilin Flore Bokomba Lomongi azaki wana Yann Tumba le bourgeois azaki wana le vieux Mangosto pas azaki wana. Merci beaucoup na Nick Wing na Freddy Silo. Chaki TV wa kota batala ba yo émission ba yo ka makambo mboni mboka zo kende. Merci beaucoup na ndekonangai Fabrice Dombeni mobali ya Nadège papa na rôle les sacrificateurs aux en France au l'émission. Oui vini ngoi Mutemba Davina autrement appelé. Merci beaucoup parce que au l'émission on a BTV3 ngana bino mikolo bizali ko ya soki nzambe azongite bande ko bana kenge awa Mustafa na kenge wana na 307 na zai na kenge wana liaki ntaba malunga na ko ya isu wana to liaki ntaba soki nzamba ba télévision to profiter soki be yeso azongite. J'ai dit un grand merci à tous les patriotes congolais basés à Congo. Avec 90 millions de Congolais basés à Congo. Tout ça esprit, bisogno soto simbana. Bolumwa mboka izaka atozo drapeau ya de soutien na Kingo. Tozu drapeau tchena na tolo wa ndolo biya na linga Congo makasi. Non, kolinga mboka izape soki ovandi bandi ko imaginer obi na iba mbongo à l'état te na batisa mbongo na kesi à l'état. Yango ne pesa ka force. Par conséquent, dans la vie tokuta mikolzali ko ya. C'est par ici, je boucle cette émission en disant un grand merci à Papa Mardoché, aussi un grand merci à Pierre Elvis, aussi un grand merci à Fabien Poy qui était à la réalisation. Manabino, au revoir. Osananga ezayo Toto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu tungola lola. Je sais qu'avec toi j'irai quelque part. Oui, tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Naza mwana